botanga na zemi. Nasali boye mpona kobokola zemi na nga kokende tiki nga sanya suka kosomba manga sende na bapakapaka nake koteka tina komina Kinshasa nalanda mpe kilo te pasi ya kobota ye kozwa nga nake kobota apesi nga bana mibale mwasi na mobali mwana naboti bana mapasa me nazoteka moko nazotikala na moko bango mpe badinibi tekela biso naye kozwa mwana nga ya mwasi na teki po mbongo wana esunga nga nabima na oyo natikalaki na ye na hôpital me mwana mobali yango mpo nateka te ya mobali naketeka ya mwasi ya mobali azonyokola nga mpona okoka te basini yango ezali yo moko tiaki bilembo ntango boti bamava oboteka moko to eza basini eza naturel te natiaki bilembo te nde nabotela bango babimaka bongo ya mobali aza nango baza nango yango nayepa na bino botikanga te bosunga ngai bana na baza bana Gelo, tina miso bato. Gelo, komakenga bwepwani Gelo mwana ngai. Gelo pwani komakenga boye. Tina miso bato Gelo, nga muteleme mweze mnefu mwa Gelo. Gelo ozaka mwana ngai. Gelo oza mwana ngai Gelo. En tout cas là, Bolimbisanga, je permets pas. La bota bango ba mapasa. Na bota moi sina mobali. Non, lukaye, isika seli soyi boya ta mwana yo linga. Omo linga ngaite, finga ngai voyou venu avenue mebi. Maman, pardon, bana ya qui a vraiment maman ah non, mais maman oh t'es manquera. Maman n'a manqué maman. Non, ça la compte la maman, ba mo compte la. Eh? Bana ole la o dia, ole la o. Ah non, linga lo ba maman. Tu n'as venu le la kaboye. Non, linga maman lo ba maman bino bongo te. Netinga non c'est bien. Pourquoi c'est pas l'autre mana le bana ka sidé. On le bana ko bilo sala ngada. Gelo, kama famille ko ba. Yo kana ebisa yo. Au moins moto yo zo benga mwatu no Gelo. Azande lipata na yo. Mutu oh yo maman excuse maman comment tu s'il te plaît. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Un accueil chaleureux vous est réservé. Waouh! Par un service de protocole de très haute qualité. Une salle de fête pour toutes vos manifestations. Le décor vous est bien planté.
un espace vert pour tous vos banquiers. Un discothèque qui assure. Une ambiance totale. Merci Tuleric House. Hey, alors là, Tuleric House. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Moi, à 7 ans, moi, la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'était mon bras, les obos tâtés, ndi yango côté la keboka bwana. Et là, on y a aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tout ce que vous Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois Bisso Télévision faire plaisir sur mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours branchés pour cette émission parce que cette émission nous permet à comprendre beaucoup de choses sur le monde spirituel, sur l'environnement plutôt et pourquoi pas du côté de la famille et pourquoi pas du côté de l'église. Hein. Parce que pour toute la vérité, il y a des choses qui se passent au même bisomo tozo vranda soto bito wandozo nzembo ya ndeko na biso ayembela biso le monde dans l'église dans le monde. C'est très compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, yom tolanda biso chaque jour. Ozawa no landa ba émission o ratakango tse mengana lingi o makambo elekana ete ande yo. Eza te kaka non afal na bino la landa kayo maman wete surtout quand tu dis qu'il y a des choses. Oui, il y a des choses, mais cette chose là na lingi que ces choses oyoza nango wana obimisa. Renoncer, se repentir, se confesser et ozala malamu mingi po na vie na yo. Luka basala nzambi baza tout autour na yo. Confesser, se repentir, ozala malamu, renoncer na mabe. Oza pe na ndeko yo moni oza na facilité osenga e pardon. Comme Matthieu 6 saison et puis sabiso après avoir koloba nzamba tike biso prière à partir il y a Matthieu 6 9 10 11 après on doit sabiso signification de pardon. Alors, 50 de kwana, pardon. Il semble de kwana na sala ki omabe limbisanga. Yo muto rota la biso na radio, na télévision, na wenje na musala partout aux ali. Bravo Jésus comme la yo, lokola kir, mais na lingi ki wana bi kisa yo, ebi soka ni loro moko. Soko ya mino Yesu Christ kwa Seigneur et Sauveur te. Mais là qui ça bravo Jésus. Soki na nous peut otiki mabete, mais là qui ça bravo Jésus. Souka na médicament mo ya kitoko o molimo santo azana 4 nango arobik sa ba am pe ba famille souka na médicament. Pourquoi na benga ngo souka? Parce que ici ce Christ qui règne. Merci beaucoup na banegonyo so ba soutenaka. Orphelinat, bravo Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez toujours à faire du bien avec nos enfants. De veuve et bozala de cité ba veuve tolobi ba veuve le 8 mars prochain tozana ba veuve Latissa veuve Liputa et puis Liana veuve Melana veuve maman atekanga na coin wana toboy to ke ba commune musu tozaka na commune na Matete tozaka na quartier Viaza eza quartier munene parce que bienvenue ça bon côté. Ba maman na veuve wana chaque jour ba oteka mikate mabele ba oteka makala ngana lingi ngana yo
na équipe mobimba na papa chic mukadi na maman Lydie tolatisa baveve wana topesa bango à commerce benga le 8 mars porte eza ouverte loba na telemi ngai na ju décision contribution na ngai yango. Voilà, merci beaucoup. Date il y a le 25 mars na le 26 mars et ça confirmé pour Lubumbashi. Tozoya, préparez-vous. Batu bozana ba free ici, bozana likasi, bozana ba mboka oyo, nga ba mboka na maîtrise yango te. Faut boye bisanga ya pasteur bienvenue mukoko. Boye bisanga déjà ba mboka on prend lo ba yango bien boya. Bozo tout dans ce que ça confirmé le 25 na le 26 mars. Le 25 mars est à mercredi, le 26 c'est kozala jeudi. Ma biso to kozala wana avant le 25 mars. Venez nombreux, venez, nombreux expérimenter la gloire de Jésus-Christ à travers le serviteur de bras, vos Jésus. Nabi Kenzambe Arosala au rendez-vous. Olinga papa Eric Kasongo, olinga papa Thomas Fabien, olinga papa Elise Nanduku, olinga papa Mike Mukadi, autrement dit Chic Mukadi, olinga maman Lydie Mukadi qui est la femme de papa Mike Mukadi, maman Weti pasteur, tout le monde. Na bravo Jésus, venez. On est là. Ngaku na olinga oyebisanga maman Weti. Na ju charge à 4 billets. Maman Weti, na ju hôtel. Tozo yati, boko ya mukolo nini bapesa mbote ni abari place boza tozo c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Je suis passé sur le plateau juste avec une maman, notre maman, qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission. Je dis shalom maman. Bonne nuit. Bien. En forme. Makasi. Kitoko. Et ça t'es parce que mon nid a la moi. T'es. Bien. Très bien. Élisée Kachama. Autrement dit, Elisa na lingala. Ezabongo. Ezabongo. D'accord. Maman Élisée a sa vie. A sa mariée, célibataire, abota, a sa rani. Na mariée. Osa marié. Osa ani na vie. Na te kaka. Voilà. Merci beaucoup, moi, c'est Maman Weti. Je pense qu'on a essayé de se parler au téléphone. Toujours une discussion, c'est ça qui a une émission. Parce que c'est un makambo. Oh, il est qu'il a des assommes. Il faut traiter en cas d'émission, d'accord? Ezabongo, hein? Ok. Soyez les bienvenus. Na plateau, na biso, bravo. Jésus. Toyambio. Mais ton merci à tous là, d'accord? Seigneur Jésus, ton de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, merci pour ton amour, pour ta affection et pour la joie que tu nous portes chaque jour, parce que tu renouvelles ta bonté chaque jour dans nos vies. Il y a une bonté au Seigneur Jésus et ça la partage au milieu de nous, dans la chaîne et pourquoi pas pour la RD Congo. Parce que si la bonté de l'Éternel est sur nous, Dieu nous protège, mieux nous garde. Seigneur, que ta main puisse nous garder, puisse nous protéger. Sois un père comme un colonne de fer, colonne de nuée. Nengo tambola na bana Israël tambola na biso. Yango to ko super motema na biso Seigneur na moment ya lelo. Zala nzambe na biso to senga maona yo, pengolu na yo na chaîne na biso chez 2 personnes au bazali membres chez biso télévision. Seigneur, nous demandons que ta miséricorde. Seigneur, sois au milieu de nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui, maman Elisa, la ligne n'a bien bongo parce que maman a grandi en amour comme Élise, Élise, bah bien Elisa, on a bien Elisa. Et mon abosse a bien Elisa, bien Yaya, qui n'a pas si un mot à pensant. Élise Ngole, c'est ma sœur. Je non mon roi grandir. Elisa, au lobby. Chikana bengo bongo ya na titoyo yo hein Elisa Ezabongo toyambi tozoyoka mama naye apamba te naye naza na pasi mingi na motema na ngai nazalaki na mbongo na ngai
na mbongo na ngana bandeko na ngande bapesa kinga pona travailler nango le bapesi nga mbongo na komo travailler nazalaka na mobali te na yeko kutana na mobali le na kutana na mobali yango azalaki na eloko te le azalaki na eloko te na zui to banjo fanda na ye epa na nga nazo bima pe nazo kendo sala ba faire na nga nazo zonga ye pe kana kati ndako na tika ke na kati ndako na bimi na ke sala ba faire na nga nazana mbongo na nga ebele mwana lobezate nzoka mobali yango azaki ne muyibi mobali yango nazo ki azaki ne muyibi aye ko yiba nga mbongo na ngai le ayibi nga mbongo na nga akimi lera kimi atikanga na zemi lera atikanga na zemi akimi na sali boye pona koboko la zemi nanga kokende tikinga sanya suka kosoba manga sende na ba paka na ke koteka tina komina Kishasa na nyoko mingi kutu zemi ona nango na landa pe kilote pasi ya kobota yeko zwanga na ke kobota na ebaki te nzamba opesanga mwana moko apesinga mwana moko te apesinga bana mibale mwasi na mobali na lobi nzambe nanga nazana makoki te siko lo opesinga bana mibale na kobokola bango ndeni na fandi na bandi okanisa na lobi nzambe ye moko azwa makoki naye na ye komona batoyo basombaka bana nake na yoki kaka toluka bana kosomba nga lobi yaya kana nga so ka wapi l'hôpital no hôpital nga lobi yaya kana to na bengi bango baye to banjo solola wala ba infirmier to banjo solola bayibisinga toluka bana ya osomba nga lobi na mwana na boti bana mapasa me nazoteka moko nazotikala na moko bango pe badinibi tekela biso na ekozwa mwana nga ya mwasi na teki pombongo wana esunganga na bimana oyo natikalaki na ye na hôpital na futi pe mbongo ya hôpital na bimi leo na bimi na zimbongo wana na keko luka mwanda kunanga na fandi na mwana nga pona bokola ye leo na bandi ofana na mwana nga mobali akolaka te akole me mwana mobali yango pona teka te ya mobali na keteka ya mwasi ya mobali azo nyokola nga moko na lobi nzambe na lingana teka te ya mobali na tikana ya mwasi po ya mwasi akosunga nga na vie akozala pembeni ya mama me nzambe na koteka o ya mwasi na tikana ya mobali me ya mobali wazo yokela nga te nasala boyeboye te nasala boyeboye te nzambe nasala nini nafandi na ye kobima natika ke na ndako na ke luka susu mbongo nazongeli commerce na nga ya koteka kaka na ke kolinga mobali mosusu batolio baninga bandeko yebisa nga na yokaki te na ke luka susu mobali mosusu aye tofandi na ye wana deja natongeli mwana nga mobali mwanda kuna sima ya na sima na biso akomi pe kofanda na sima nga pe liboso na mobali o nazwaki donc c'est-à-dire na oteka ki ozoi mwandako mwandako kaka na mbongo otekaki mwana na tekelaki ndo ozwaki mwa mbongo sombi mwa esika ndo vandi na mwana nde na fandi na nga okay ta mwana akoli ndo ekotongela annex nde okokutana na mobali mosusu okay mobali mosusu wana nga nakutani na ye atinga suze abotesinga bana mibale okay leka botinga bana mibale ngana kancha na obota ya mwasi na boti mwana mwasi te ka mibali me bana ngo ya mibali pasi eloko kosala eza sute na ebite nini na kosala na kepa bandeko na nga na bengi bango bazoyokela nga te po balobi osalaka buzo nasalaka buzo bayokela nga bon nyonso topesaka yo na ke kozwa mobali yango naza na pasi makasi na pasi na mwana natika oyo nga na boti ya mibali banyokola nga makasi mawa na yo to susi na yo eza na niveau nini par rapport bakamu nyonso tu oyo oremarke pozomona malanga na ye epa na bino basali ya nzambe mwana mwasi oyo namonaki wana aza mwana nga mpo makila na nga
ezo ningana mwana yo mwana ngai akomo bima na mwana ngai ya mobali esalanga pasi na ye na epa na bino basala nzambe botalelanga banana pardon ponga mokola koka te botalelanga bango c'est là non maman s'il te plaît n'abi qui ezo salo pasi mais en tout cas moi des choses pareilles pour nasanango sûr et certain en tout cas vraiment je ne sais pas et l'on est pour feu qu'ils a mwana parce que lobi et moi nango asala kala lobi bongo cholinga kete lobi bongo na lobi bongo pona ni mwana na mona kamutune likolo mais leka lataka sengla keto kamai Natalia na mukongo na moni sinyonga na bota na oya nga mobali aja pena sinyona na mukongo na oya mwasi yango banda na mona makila na ngeni nga na akaka makila na ngeni nga na akaka sisa nanga bakomo bima bango mibale yango na yepa na bino basala nzambe botika ngate bobengisa bana na pardon ponga moko na kokate basini yango ezali yo moko tsaki bilembo tango boti bango ava oteka moko to eza basini moko eza naturel bamutamina ti na tsaki bilembo te nde na botela bango babimaka bongo ya mobali aza nango tipaza nango yango na yepa na bino botika ngate bosunga ngai bana na baza bana mama pardon mama Élysée oui oza posa to sunga yo mais non linga penda to keka keko déclarer que moi na mwasa za mwana yo mama nakobuka lukuta te mwana na banda na mona ye nakanisi mwana nga na teka banda na mona ye makila na nga nzoto eninganaka eninganaka na ngai pardon maro lingaki te mais banda na la tusi biete raison lingaki te mwana na salakala asalakala na elateli na ye lera yaka kotaka pa mwana nga mobali na sepelaka te mais jour oyo ya kotoka mai alati sengle natala misu na mukongo na ye namoni tache wana na yenga moko na kati ya ndako na komo mituna mais mwana oyo na tache na mukongo oyo mobali aza na tache na mukongo mwana aza mwana nga na lala biete na tongo na ngoto ke kuta na susu na pompe Nathalie ka les mêmes tâches wana ka na mukongo na pas mwana nga mobali Nathalie yango na yepa na sunganga mama kotika ngati bengiselanga banana pardon bakomi mwasi na mobali bano na boti na musisa nanga yaya bima na leki na ya pardon basala nzambe bosunganga pardon Lisa, maman Élysée, Lisa, je pense que je suis ma cambo. Nangina e bakaka, malgré le but que mon équipe a passé tout, avant de côté na deuxième partie na biso ya émission, j'aimerais te poser moi 2-3 questions. Mobali yo ozana ina ndaku, oza mobali na ndaku no? Ndozana. Obotini bala mbala mibali. Mais bafana na ndaku oyo munyo kwami osali pasi bafana wa na ndaku na yo eza bongo oyo teka mwana eza bongo mwana nde ozwaka ozweli ndako boza bien na mbali na yo mibali yango na comprendre te na o na zwi mutu pasi na o na zwi mutu pasi aza nene eloko te mutu pasi nga moko na lesa ka ye nga na bimaka na ke koluka na ko lesa ye na o sala ya liboso sa su ya mibali ka bongo donc ndo sa bo to lesa mo balango nga mutu na lesa ka boza makasi bo sala mama onene so fando suso zangi mobali eza pasi tenga zanga mobali mama to sa sumi mobali ngo lukaka nete makasi ya koluka eza te soki alala lia na sala sumi makamba malunga eza te ntango omoni intuition wana osoyi na mwana mobali nakosola nini mwana ngo ayokelanga te nasolisaki ye te est-ce que
Bon, maman, je pense que, étant qu'une femme, on t'est là par rapport à la situation, il y a les bisous. N'a jusqu'au casquette moko ezali en dehors du journalisme. N'a vu casquette à servante éternelle. Vous savez, madame, d'abord, ezali bala no liboso ezawa mi balé. D'abord, pour voir la mobile na katanda comment vous bala ni tes fornication, les péché. C'est bon. Ok. Deuxième chose, ezali, quand Dieu commence à créer toutes choses sur la terre, la lune, les étoiles, la kaboli et tout ça, mais dans mon place, mon côté, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En tout cas, il mentionné qu'il fallait que la femme soit seule. Et puis, il n'y a que plus loin. La Bible déclare, tant que l'apôtre Baye, la Bible dit aussi que Marie aimait qui? Vos femmes. Jamais la femme aimait vos maris. Hein? On a dit que Marie aimait vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'est-à-dire, nous, en notre côté, à nous là, rôle d'être soumise. Mais pour l'expression d'aimer là, c'est l'homme. Je comprends. Marie aimait vos femmes, c'est-à-dire bolinga basi na bino. Moi si ça y est soumise, soyez soumise. Parce que biso to renverse sa rôle. Biso to roma kolinga mibali koleka. Mibali ndenge Bible recommanda. Ndenge écriture recommanda. N'ayez parole de l'Éternel recommandatoire, parce que la Bible dit toutes les écritures sont inspirées d'écrit de la parole de l'Éternel, inspirée de Dieu. Obano sa la rôle ya rolinga mobali. Oh eza rôle na yote. Maman. Et puis balobi mobala osani. Mobali ne mutano baka na mwasi mutali boso voici cette fois-ci. Yo sigo nengo ni komi voici cette fois-ci. Yo mon bon asi komi voici cette fois-ci. Ozo so mobile ozo loger. Or nzamba ye apkeli mutu banyama te ba na jardin te ba wana. Ada pesi biloko no so nommé banyama nommé biloko no so tuna mokili. Yo ça la raté. Et puis nulle part on dit que non par les sueurs de la femme qu'on mangera. Par les sueurs de l'homme que l'homme vivrait. Soit on définit homme étant qu'épouse de Jésus-Christ, on a toqué dans angle spirituel. Ce sont des erreurs. Et puis ils ont bloqué, ils ont réclamé. Quoi imaginer yo moko fan yo talivi na olobi comment mobile liboso na zena mbongo na ngatala lelo et melo ba problème o yo yelo na plateau. Deuxième mobile mususu aboti obana mibale po ya sala elo to yo le sarai. Siko mama na ko tuna boy na ko sala nini? Te to roya. Pas ça mo sala e roya. Il faut mobile na bité ke mukabra. Mais au rosana momo roye biso e fa bima ke kolo kapa abando prendre charge na yo. So ka lingio sincèrement. A bima ke luka. Mais so ka lingio ka po yo koma esclave olé ça y est. A osenga bokabwana. Ne pas se royer ma décision. Maman. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause puis on se retrouve après cette pub parce que après pub on se retrouver pour toyer est-ce qu'il y a une tissu moment je suis solo est-ce qu'il y a une illusion est-ce qu'il y a une tissu à maman à moi on va découvrir ça à travers cette émission après plus binabiso. Merci.
bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozalanga bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pour la délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo to kota ki profondeur pour na bana autiste babikaki to kota ki mobino pour na bato ya sans papier bazui ba papier to kota ki profondeur pour na bato maladi babikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon aux ans on attend bango mingi na ba YouTube na des délivrances en tout cas tout 5 sur 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais aza eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo na minute on a eu na télé en tout cas tout va bien na ba tension qui Moïse a eloko et puis na prophète Nzambe Moïse a osala na mo na senti papa donc na tension qui na senti donc papa Moïse a eloko na Nzambe donc azali prophète aza eloko na mo na ye en privé na vivre donc commentaire ya te oya na osana beaucoup monde ça vous donc voilà ça m'a offert junior en tout cas na osana na eko kumisa Nzamba osana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis ozonga na ndambo na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que muzala ki remplaçante pesa ki requête na papa Moïse abondela ki pona ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye abiye azoni mboka naye préféré awumela kuna atiki poste naye balobi madame yo pe ka tozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koyuka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso mona ye otato la Nzambe wana bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut kopesa témoignage ya mo édifier peuple na kati ya ozana na okomisa Nzambe ya papa na Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balika mikati na nkolo ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire na ko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi para moko ebesi na mana nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma a bondeli pona ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute nde bongo na ngabo masuba ezanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth il y a Osana ministre international il y a papa Moïse Makoma mbote bana Nzambe nyonso ezangai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa Nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa Nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes à Katia Plateau. Nous sommes à Pambola Bino.
Continuez toujours à faire du bien. Là-bas, on a vu sur orphelinat. Bravo Jésus. Toza na matete na viaza numéro 27A. Référence pour matete banounou. Nous sommes là. Centre professionnel chez Bisso, Tozawana. Inscription Esaïe 10 $. Tinda mona ya koye kolote école ou bien madame ou bien de konayo ayo koye kolote école et puis au tindi maquillage to benga lelo make-up esthétique et coiffure coupe et couture audiovisuel maintenance langue parcours eza elebele au tindi bana prix eza abordable le 25 mars du mois prochain et le 26 mars du mois prochain, ils ont confirmé pour Lubumbashi. Tozana na Lubumbashi, ils ont confirmé. Tozana déjà partir le 23, le 22, le 20, je ne sais pas, mais la date du séminaire est confirmée pour le 25 et le 26 du mois prochain. Venez nombreux expérimenter la gloire de l'Éternel sur votre vie. Je sais que Dieu sera au rendez-vous. Bolinga basa l'union sur bravo Jésus. Toko zala wana batuno sosu bazana na likasi bazana ba province a kati boya ozana Afrique du Sud yaka ya kolinga maman oechi olinga papa Fabien olinga papa Eric papa Mike Mokadi maman Lydie papa Eli et les autres venez toza besoin na bino les sungi na bino esala biso bien obitenga na ofuti ya maman oechi papa Eli billet na so logement na bango na bi koze bele kuna boze la biso allez prenez-nous on est là bon arracher bénédiction déjà avant toya bobo tu as déjà les pamboli avant toya et le 8 mars n'oubliez pas le 8 mars de 6 mois tous un événement à veuve là ta veuve liputa et puis Liana Vive, Milana Vive, contribuer à commerce à Vive. Tobi Touro Tozora Bato Azana Via Zawana Kak. Obaza Kotorfe. Naba maman na bateka makala, bateka ba mapa mikati na lingi $20 na yo, $30 na yo, $50 no plutôt et contribuer na koteka ya maman na biso songolo pakala. Kozangi sali puta te ya maman Vive ce jour-là. Waouh. Là tu sais les puta. Wow. Maman Elisa, est-ce vrai? L'intuition est correcte? Vous êtes sûr? Est-ce vrai? D'accord. Je pense que moi ces derniers temps, dans une raison de surprise. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses et c'est une surprise. Ils ont te parler de bouche à bouche, des oreilles à oreilles, des yeux aux yeux. Tu me regardes, je te regarde. Tu m'écoutes, je t'écoute. Je pars, tu me... C'est bon. Ndenge batu balora misu na misu, zolo na zolo, monoko na monoko. Voilà. Nako récapituler un petit peu l'histoire de notre maman, une femme qui avait réussi la richesse na kota ba parents na ye o bandeko na ye ba pesa par na ye jeune qu'il était bandi au débrouiller du cours ayo kutana jeune garçon moko c'est un profiteur ngala benga ba profiteur un profiteur de la vie aye akuti mwana mwasi moko boya azana mwa be misolo na ye aye koyiba embongo wana me atiki na semi ndeko aboti mwana mwasi ayiba ko se retrouver te papa akepa ba parents ba bande ko balobi biso stopper ça que déjà par na yo tiki la biso charge te po biso pe toza ba charge na biso se débrouiller ne wa mona lelo wa osala tabi mbongo na tika na ngona te kamanga seni na paka na bana balaki ngasa na suka tiko ke komina kin na te kabilo ko tia ko joa bokolize minaye moi je la félicite, c'est une femme forte. Parce que ça va se nous sous au cocaté mais il y a commis quand même comme l'hôpital a commis na souka au sani a juste décision et ben pété quand ça n'a pas ça le bon voilà na pas ça va na te kamoko
pour na survivre. Nda teka ki mo wane permettre à moi ndaku moko sombi quelque part moi le pango moko bo sombi nda bandi ko reconstruire vie na ye. Na ko reconstruire plutôt vie na ye, excusez-moi. Ndé moi na koli du coup voilà aye qu'on s'est remarié, c'est un peu trop hein. Aye ko zo sous engagement mon sousou. Koko ta sous dans une relation o aboti bana mi balé o mobala ngo asala ni elokoti soki banobi gigolo na ebiti aza likola gigolo alors na tuna ba fi bosala ngo ndengeni netinga bwe na okokate na kosala nini pona nzoto na ngai na sili kosala pe na lembi wana bakotela nga ba invité nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto na melisa kiyo bakotela nga ba invité yo sengaki nga ba bijou ya talo nzoto. Oh, maman. Yo. Gelor. Maintenant, il y a quoi? Dire Gelor. Sika boso. Kuti directement. Gelor. Yo kanganan. Maman, ça non ni. Ah, non. Maman, ça ça la. Oh, vraiment, pardon. Ça landinga sous awa Gelor. Alinga alibala onangana yoti. Izeni nango Gelor. Jusqu'à quand maman. Merde, on peut expliquer ngai. O bengi ngai na yembango. So yo kutana maman na ngai. Ah, ça non ni. Gelor. Tatu bimaka to ke pona yebiti do mama do eloko o bengeli ngande yango mama abima linganga te ko finga kaka yi jusqu'à quand maman otika ngana za l'aise maman na mwana batu maman jusqu'à quand Rolanda ngai tina tika mwana yo olingi bongo maman ko finga nga atana otoka mai ko sopelanga mai maman na sala oni zwanga ka ndenge problème est ça ozwa moi non maman Olingo bete. Maman Nelina. S'il te plaît. S'il te plaît. Seigneur. S'il te plaît. Madame. S'il te plaît. Bébé. Ma chérie. Maman. S'il te plaît. Gelor. Madame. Tango to moni atamu paya boya izo société poko kitate ya. Olimpisi maman. Ata so maman ngwa bokilo ngwa za mabe. Ma odela boende ozona mona libala. So poser ça maman so ça non ni. Kasi malembe te. Gelor, malembe yokano maman. Malembe te. Yoka maman. Boyo kasi ndo osabo ato bando mata anga na opema to maki mama bino. So ça ngona ndaku na bino ate. Et je permets pas mon frère. Je permets pas. Arrête de faire ça. Je permets pas. Tu voulais faire quoi ici? Gelor. Ezani. Tu regardes les besoins en aïe, vous avez un respect. Il y a des parents qui ont un saboyo. Moi, c'est un ressort balié. Madame, prenez place, s'il vous plaît, par respect. Aux amours, moi, si ça a la douceur, moi, ça a un respect. Peu importe position, à ma kilo, ça a un respect. Yaya, maman, Vanda. Yagelo, Yaka. Obengene. Nabi awa kurati. Obala e. Mwana wa mesana jazia ko mankenga. Obengene nani? Mama. Ndio ganga bondi busoni. Nzambe na ebite yanga so na bibisi ate na bibisi penda awa ate je permets pas na bibisi awa Gelo te non permet yo beaucoup de choses vont nous manquer maman dans le pays qui vit la réalité maman sala en mon anga na ye na quand même bokilo na ye ba bala nga tina niveau wa mufinga li bala wezaka mais on les préfère s'il te plaît kasi yango de loro to yeli apoto sur la te bébé maman linga relation na bino te mais moi mi kiti santimi relation asa pour ça bino boyo sabiso bo bala naka bino ba mourete sabiso tout préparé. Moi, je suis ici, à la conseil, je suis au bal, car oui, bah, on va terminer mon goût. Nenda kwa sababu pesa mzisi kati au yule mama Tuni. Gelo, tina miso batu. Gelo, koma kenga bwepwani Gelo. Gelo mwana nga. Gelo pwani koma kenga boye.
tina misa batu gelo nga mutela memoze mnefu mwa gelo gelo ozaka mwana ngai gelo oza mwana ngai gelo gelo po alikosalaka boye gelo po alikosalaka boye sikoyo bamanki mama adulemo sepela oza bandeko te naza bandeko mama siko bandeko na yo mobali moya ndeko na yo amaka siko mama abino mama viki ndasala bunga mpe nasepela te napisaki baconseil azala sukutu so mama fingi nabombelaka ye mais viki baleki ne koma donc kosala do babétise moko donc nakoka kuti mama nga pele entroka okotia expression mpe singai oza na respect mama te bolimbisi mama tina ndako bapinganga kabo moi tu apinganga makasi wadi gelo doyo ndozana oyoka mukuje gelo oyoka mukuje ngasino na kama abino ngasa bali ta fingro mama ndeni yo banda olala na butu frère s'il te plaît rara nyonso sauf manque de respect ba parents en tout cas là bolimbisanga je permets pas bosala ngonde nini muto oyo bali te ayo make mama oya memi o 9 mois tangu mama na kati hôpital mama oyo na kati hôpital azala wapi ya limbisanga na ote yo pose conscience tangu a changé la couche cette femme était où tangu ça ba fièvre elle était où tangu ba commission mutu on dit que l'action première pas azala wapi tant bazo bano benga mama loba papa yaya di delo diri di foufou cette femme était où ba kocho na classe ba ok tiko na transport ba oya ozo so pe mutu kezala ki ba tsaki pe na disposition chauffeur akenda kozwa o komi aussi école primaire ok secondaire oya humanité na ebité so kota université na santé comme cadre la femme était où et puis on permettre moi si moi boye oyo balito yipete son avenir au balai amaki ba mal bo ça na ngondeni important ça ngo moi si nanga pa no bala moi si nanga tikanga papa tina ndako kabo tina ndako kabo na mwati ko finganga swera keto kama ko finganga tina ndako so tina ndako c'est le banga ba parents noté parce qu'on manquait banga ba ina poani là on ça la dire en tout cas je permets pas gelo moni ba bêtise ngo omoni ba bêtise ngo donc na lembi ko finga gelo na lembi ko finga jusqu'à quand ba finga ngaka mais au moins suku o connaît linga on ezanga o ezala quoi que o pousser sous maman continuer ba biloko asala gelo yebi famille nga bien o yebi maman nga bien vanda na maman bisoté vanda na mena bisoté mais on ça la abalo na protocole na yebi tena koma bomba komo likona ngai yebi deso comme ça moi sina ngambanda ninga yuba muti ya maman a gardé place qui bon maman et pas moi sina nga gardé place qui bon si mais siko mais a siko kaka boy tite na pe ma passa no kaka boy na mona bona moki na mona siko ba osama maman le plus important ezali pesa message aux alango o bengise libango mama eloko na yeli awa mwana nga mobali na bota bango ba mapasa da lo ba on da trop déjà moi na lebda ke passe na da kufa lo ba on da trop na bota mwasi na mobali me na bukaka lukuta na kosi mwana nga mobali te lipasa na yo akufa me akufa te azali lipasa na akufa te azali natekaka ye natekaka ye po nazwa mbongo akofutela ndako mpona bokola oyo ya mobali olelo akoma ofinga ngai amona nga ntina moko te kofinga ngai na kati ya ndako yo moko omwani lera koti awa abandi bala moko dans le passé na mwasi akufa te azali donc otekaki po protéger impoli oyo impoli
Oyo tikaki. Oh na tikaki. Oh le la manqué yo. Pona teka ta ya mobali na tika na ya mwasi. Po ya mwasi akosunganga. Na ke koteka ya mwasi oyo akosunganga na tikali na vayu oyo. Lelo comme kofinganga tongo pokwa. Kofinganga tongo pokwa. Na yebite. Eloko ni na sali pona mwana. Lena kumotambola suki salite na lagomi kaka pona ye. Koteka paka pona boko la voyou oyo kofinganga na lembi. Na lembi. Na sala soni. Mama, kamo lobi na ngwa lelo. Pona lobi la makamuti. Loko bi passe na ngazali. Mais que no lukaye, bisika zali, joye po ya za mwana yo linga. Pongo linga nga ite. Finga nga yi voyou venu avenu mu meyebi ngala sem poli na makaka yo parce que na biloko po sala nga sepelisa nga te. Donc que no lukaye, bimisa nga makamo, tika mo sina nga itoke na biso to kisama na biso to kisala. Oh. Que no luka mwana yo linga wana po nga yida tika nga sama na nga sa vina nga. Gelo mwana nga mobali. Gelo mwana nga mobali. Toke. Maman, pardon. Bana ya qui a vraiment maman. Ah non, respect maman. Au début. Maman n'a manqué de maman. Maman n'a manqué tout ça maman. Contre. Na kota. Non, ça la contre. Au côté la maman, ba au côté la ngata. Hein? Oh, maman non c'est pela non maman titi ni na sa oh ya sala ka maman bien comportement maman bino na bombi la a sopela maman suba e ba sopela maman suba gelo gelo okoye bekeneza maman no gelo yom do créer ba biloko yom do créer gelo saloni gelo bima bina vina kena ko mwana na yo lobi wana keno gelo papa seni tatela par rapport à na tondolo na mwana mote maman ezala mwana ngo ya fanda maman ezani pardon na mais apa na suka ça soit débat ni susu côté là na vanda su apona finga ngasu na sala ka gelo za mwana ngwana na mwana libumbula nga next mwa gelo maman solution gelo na teka paka gelo m'en fous na makambo na bango passe na ça ou so pas gelo est-ce que le mwana yo wana obiba bana ya gelo vanda na famille nyonso passe makambo passe na zalo o so pas teka e conseiller maman tala yebisa makambo famille na bino kolanda kolela o dia kolela o non ngalo ba mama tu na venya le la kaboue non mama kolo ba mama bilo bongo te neti ngana o sepela na ngoti ko sepela te mwana lo bana e kasi de mia mwana lo bana e ko bilo asala ngala makambo famille boba yo kana ebisa yo oh au moins muto yo zo benga mwatu no gelo azande lipata nayo quoi muto oh yo maman maman excuse maman comment tu na yebi maman na expliquer la jeunesse les autres maman adebo la jeunesse les autres tourmenté nga maman nanga o botinga maman lili toto tata oya botinga nzinga makunga nga na mwana te mama nga na mwana te yango batona tekela bango mwana ngai mama tika pardon tika mama omoni batona kotanga digérer. batona tekela bango mwana ngai ko tangi batekela ye mtatekela bango mwana oza mwana ngai mwana baba mwana ngali s'il te plaît malemi gala na ko yabi tsofe tegela mama lili toto mama le bana zala lokuta mama lili le bana zala lokuta ya mama le bana oh mais gelo weza solo gelo na ko yabi tsofe tegela mama lili toi c'est ton sou c'est calmer mon cœur lipata na yo yaya kasi zela to yeba so sa moi tika moi tika bébé so on va so comme il passe na nini c'est asa mutute boko yo kae yo betu ko yo no bele ko ala bele dedi bataki komo ya bébé ya bango bona siko yo nini oh oui
tika ngai nateko mpona balili toto nateko mpona papa singa bakunga onayebi bafre bapara na nga kondima te mama eloko nini elakisaki Maman, le mec a le couteau. Ça a été maman, bon, s'exprimer. Gelo. omoni te tozalaka nango na mokongo yango ye mpe aza nango na mokongo na ye soki nazokosa gelo kenda ti motala ye mpe atala gelo bwambala na ngai soki ozokosa yaya ye aza na tashe na nzambe na ngai aza nango mama oza na tashe na mokongo tina loboko zeli wapi kote nini awa mama o loboko nini ya loboko mpe ezali loboko ya gauche yo poza na maman comme ça cerveau nanga na suka boye kukua yo poza na tashe na mokongo ya gauche alobi kaka basolo eza na toto nanga mama basolo bateme alobaka bana obota bango kan omoni bananga nabota bango na 2000 na mwani na mars jour de combien le 26 mars le 26 mars na 2000 ans o date na yo mama tati na ngai nonga nina omona iti non vous l'avez monté na ngana mwana na 28 là tu me rappelles ça moi ça mwana na 28 on kosa ki na kosa ki nda mwana na 28 mama na ngai là tu me rappelles ça mwana mama na ngai fuka matako fuka mayaya mama na ngai ebo mali di toto no te wapi ebo mama ni papa moi ça on le passe na ngai yo ni mama mère wala yo soko ni mama nateko na pasi yaya aza mwati na nga atanja makiti aza mwati na ngai nga na ndima ote po olingaka da bonimo ote olingaka mwasi na nga nazali pasa na ye te nazali pasa na ngai yaya mama na nga te yaya mama na nga te asa mama na nga te na mama na nga te mama na nga mama lili toto toyoki te yaya nini ekosaki ngai nzambe na ngai nini ekosaki ngai nabimi na makila na ngai nabimi na makila na ngai omoni pasi makasi alimbisanga natekaka oyo mpona mpasi namakila na nga Sambelanga. Je pense qu'on doit arrêter. Cette histoire, on doit arrêter ici. Votre émission de liberté. Les temps, il y a beaucoup là, on n'a pas là. Allez, et puis les parents, on va vérifier on se met au prochain. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Jésus!
Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juleric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Un accueil chaleureux vous est réservé. Wow! Par un service de protocole de très haute qualité. Une salle de fête pour toutes vos manifestations. Le décor vous est bien planté. Un espace vert pour tous vos banquiers. Un discothèque qui assure. Une ambiance totale. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zo bota te, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a aussi la mission. Ah, tout ça, la nuit, on a tout c'est retenu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.